souhait bana Équateur Mambenga en général, pays Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda vutuka Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mardi, et là, on a un vidéo. Merci pour vos ébélés. Vous savez, télévision, on a un vidéo pour la Kolanda. Info, Linga, la journal. Il y a peu pour la peuple, tout Congo, la journal pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoya, et Mbaki, na bureau na ya Mosala, Mokola, lundi 19 décembre, délégation à parlementaire et à fédération russe. Héritier, ma pine, ma possible, nous détail. Président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Dampwanga, a yambaki na audience lundi 19 décembre 2022, na cabinet na Yamosa na pays du peuple, délégation parlementaire ya fédération ya Russie, bakamba makina Nikolai Novichkov, oyo azali député ya Assemblée fédérale ya Russie, pe président d'amitié entre Russie na groupe ya pays ya Afrique centrale, Australe, délégation oyo ba betaki masolona numéro 1 ya chambre basse ya parlement, pona oyo etali intégrité territoriale, il y a État africain, puis surtout il y a RDC, là qui peut occasion aborder l'aspect sécuritaire, il y a État africain en général, puis il y a RDC en particulier dans Souka Masolona Bango, Monsieur Novichkov, yé Aloba Kiboyi. Boye, azali ko prône toujours intégrité territoriale, il y a pays africain, surtout il y a RDC. Alobi Rifina peuple naye, balinga kakimia. Prospérité ya ba nation nyonso ya mokili bazali ko défendre toujours idéal wana natina wana a remercier honorable président de l'Assemblée nationale pour na accueil chaleureux alobi azali ko espérer ba relation ekozala toujours kitoko. Honorable président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso a précisé que bureau ya Assemblée nationale bauti ko yamba délégation parlementaire ya Russie en tant que réseau parlementaire entre Afrique na Russie bango bayaki pour na kopesa invitation et pa ya président Mboso pour participer à la conférence parlementaire internationale Oyo Ekosalema du 19 au 20 mars 2023 na Moscou kuna na Russie. Rebeta Bongo Masolo sous lancement et opérationnalisation et cadre national de services climatologiques de la République démocratique du Congo et Salemaki Mokola lundi 19 décembre par ministre de la Transport et Voies et Communication Chéribin Okende-Nyos les Kanaki Bongo na Rotana Hôtel kuna na commune à Gombe sur place témoin événement héritier Mapine Ganting. Otana Hotel na commune ya Gombe nde eyambaki lancement ya opérationnalisation ya cadre national de services climatologiques na République démocratique du Congo CNSC na Mokuse na présence ya ministre ya transport Chéribin Okende Senga nde na mbala moko directeur général ya agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na Mokuse Joseph Itela Ilondo azwaki maloba pona kotalisa importance ya activité oyo ezali suite na signature il y a décret Oyo ezali kolobela mise en place de fonctionnement il y a CNSC RDC Oyo ezali ko impliquer acteurs politiques économiques et social mise en œuvre il y a cadre national il y a service climatologique na République démocratique du Congo opérationnalisation na yango et ko contribuer na meilleure résilience il y a variabilité et na changement climatique directeur général Joseph Itela Ilondo il y a Metelsat inventé bien fait il y a projet hydromètre l'IXI représentant il y a programme leader il y a banque
mondiale a talisaki que depuis le 13 mai 2022 CNSC RDC et tiamaki ezali plateforme ya dialogue pe ya ba échange pour na makambo nyonso ezali lieu na changement climatique avantaki pe ba projet hydromètre oyo depuis 2019 ezali ko permettre na Metelsat aye bana ko améliorer ba service na ye bongo na sima projection ya film et salemaki oyo ezali kolobela ba aki ya projet hydromètre assistance nyonso batalaki misala oyo projet hydromètre et sali pour na ko permettre na Metelsat aye bana ko améliorer misala na ye mingi ba catastrophe oyo ezali ko salema ba système ya ba alerte eye bana ko salema ba ti ba appareil na ba aéroport et belé na République démocratique du Congo voire même na ba rivière ba appareil ezali lancé pour na ko yeba ka tango mbeba to ba inondation ezali ko bongama pour na ko salema nyonso ezali misala kitoko ya projet hydromètre bongo ministre ya transport voie de communication pe désenclavement Chéribin Okende Senga atalisaki ke mboka ezali conscient na engagement ya lutte contre changement climatique bien que RDC aza pays solution kasi tozali pe exposé alobelaki ba catastrophe et uti koleka mikolo eleki na ville ya Kinshasa donc gouvernement esengeli aye bana kosunga opérationnalisation ya décret oyo ezali kolobela organisation pe fonctionnement ya cadre national ya ba service climatologique na République démocratique du Congo après eyaki étape ya kokabola décret yango et pa ya ministre ya transport pe voie de communication pe désenclavement mwana mboka Chéribin Okende et pa ya ba vice ministre nyonso bazalaki wana. Lundi 19 décembre, République démocratique du Congo et rendaki hommage à Yasuka, un artiste musicien Verkis Kamwanga na Mateta, président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, à Saklina qui liboso ya nzoto na ye. Reportage. Lundi 19 décembre 2022, République démocratique du Congo Mbumba, Baranda qui ba hommage ya Suka et paye à musicien Georges Kamwanga na Mateta, Oyo Babengaka Verkis. Ezalaka na occasion ba funérailles, ezalaki organisé na Palais du Peuple. Le président et Assemblée nationale Christophe Mbosso Nkodampuanga, yepe ayaki ko rendre ba hommage ya Suka et paye ya icône ya rumba congolaise. A s'inclina ki liboso na ye kakate kasi akanisa ki mémoire ya illustre disparu, Pelisusu a déposé qui gerbe de fleurs en tant que président il y a institution, il y a Assemblée nationale. Avant cortège funèbre, Baïba na kokoma na enceinte ya Palais du Peuple et kinda kina na place des artistes na victoire na commune ya Kalamu pour na ba hommage populaire et pa wapi ba artiste musicien pe bazalaki wana ebele bongo na sima ya cérémonie na Palais du Peuple Verkis Kamwanga la Mateta akundama ki na nécropole entre ciel et terre na commune ya Nsele. Tobeta bongo masolo ya honorable Nerombungu au terme ya tournée européenne na ye honorable Nerombungu azonga ki bongo na Kinshasa mokola lundi 19 décembre na rapport international ya Njili avant kokende na résidence na ye ba précision ya élément oyo na héritier mapindemi. Commune ya Matete et vibraki lundi 19 décembre. Un rythme ya accueil, ya président ya Asbel, ma famille, pe président interfédéral ya parti haute révision du Congo. AVC na mokuse pour na ville ya Kinshasa. Na suka ya tournée à Salaki na Europe, a komaki na ville ya Kinshasa. Kokita na aéroport, alekaki na flat na ye et zwami na commune ya Matete. Et pa wapi organisaki culte d'action de grâce pour na kokumi sanzambe avant akende na résidence na ye. A remercier Kinzambe po ete asungiye aye banakozonga na mabele ya bankoko na ye en bonne santé. Honorable Nerombungu ayambama kitoko et paye ba membre ya ma famille pe ya AVC parti cher ya autorité morale du Deboudimbu ba pasteur ba utaki na ba différentes confessions religieuses bango pe bazalaki invité après prédication ya révérend Zomono Fumu banga moyo ateya ki population ba se faire enrôler massivement pour la élection 2023. Nerombungu a saisi ça qui opportunité pour na présenter ba condoléances na ye na ba famille ba victime ba catastrophe naturelle oyo e uti koleka mikolo leki na ville ya Kinshasa et pa wapi ba dégâts matériels pe bato ba kufaki pe lisusu na famille musicale pe na famille biologique ya artiste musicien Tchala Mwana oyo akufaki mikolo leki pendant que ye azalaki na poto pour présenter ba condoléances na ngai parce que na absence na ngambule betaki ba kinoa ba kufi bongo maya miso ezotanga mais nzambe nda pesa ki azui koloba ete ba condoléances makasi na ba famille nyonso babungisaki bandeko
na mbula o makasi uti kobeta mikolo uti koleka. Pe na profiter lisusu pour présenter ma condoléance d'abord na peuple congolais. Pe na famille na ye o place à Botameli, pe na famille na ye à Mosala. Ba condoléance à makasi parce que to uti ko bungisa lisusu moko kat na biso mamu national mama Tchala Mwana. Pe na pesi sous ba condoléance na famille munene ya CAC oyo uti ko bungisa mosala ya nzambe ya munene na kombo ya révérend pasteur Mbungu. Honorable Néron Mbungu a profité qui peut occasion pour nous présenter ba meilleur V et pas ya chef de l'État P et pas ya animateur nion sur l'institution ya Mboka P et pas ya population congolaise. Nouvelle dynamique Congo, NDK la Mokuse parti cher ya mwana mboka honorable Papi Matezo lo basala ki mokolo ya samedi 17 décembre la siège na bango kuna na Kasavubu installation ya ba cadre pe formation idéologique Nadina Sona azaki sur place na compte ya Foningala. Après ba assise na bango pour na premier congrès oyo bautaki kosala kuna la ville côtière ya Mwanda na province ya Congo central boyeba ke parti politique nouvelle dynamique Congo toujours na bokambe minaye moko honorable Papi Montezolo ba bandi déjà ko mettre en pratique ba résolution na bango oyo bazwaki pendant congrès na bango nyonso wana pona ko implanter parti na bango pe ko préparer ba échéance électorale il y a 2023. Yangonde epesaki occasion mokolo ya samedi 17 décembre 2022 kuna na siège national na bango ya kosala mobange na séminaire pour na renforcement ya ba capacité idéologique pe administratif na installation na ba nouveau cadre na bango oyo bazalaki installé et pas ya président national oyo azalaki représenté et pas ya directeur ya cabinet na ye Rona Bikindu nyonso esalemaki na présence ya secrétaire général adjoint ya parti Mbunta Zola pe ba militant tour à tour ba membre ya bureau politique tomoni bongo maître Ezaï Ngala Mulumbe nde a installaki bango zande komi bongisa pour aider un esprit corps ngai et s'associer na fonction na pona sala musala kolandisama na ba membre exécutif national pe ba structure spécialisée tomoni bongo maître Glodine Dombasi oyo azui mokumba ya ko diriger jeunesse ya parti lorsque asala qui discute l'état de la nation oyo martela qui c'est la jeunesse lena ba récente nomination à promouvoir pe azo promouvoir toujours ba jeune mais on to le était sans jeunesse mboka monte ko tenir pe sans jeunesse ne possible. Bosengeli koyeba ke ba président fédéraux bazalaki installé tomoni bongo Jerry Makengo pona NDK Lualaba Charles Dieto pona NDK Okatanga maître Bayantoto pona NDK Congo central pe Ronsard Ndosa pona nouvelle dynamique Congo Kinshasa. Parti politique Rassemblement pour une nouvelle société basalaki installation ya comité na bango na Lukunga nyonso le kanaki kitoko kuna la commune ya Monga Fula sur place témoin événement Christian Kengebeni héritier Mapindemi. Parti politique Babengi, Rassemblement pour une nouvelle société RNS na Mokuse, basalaki installation ya comité na bango na district ya Lukunga. Bosimba ke président fédéral ya Lukunga, azalaki bongo installé elongo na équipe na e. Nyonso esalemaki na commune ya Mongafula. Parti oyo ya président à la fois le Mbui Kalaba. Bosimba ke bango bazali ko soutenir vision ya chef de l'État pour na bien-être et développement ya République démocratique du Congo. Nambala secrétaire général ya parti Giscard Lola Kilundu yende azwaki maloba po na ko beta historique ya parti ba étape nyonso oyo parti politique na bango baleka na kombo ya Rassemblement pour une nouvelle société ezali parti oyo esalemi depuis azwaki maloba po na ko benga mwana mboka William Kabongo elongo na équipe na ye po bazala installé bosimba ke balatisaki bango ba écharpe pe ba pesaki bango idéologie ya parti batalisaki bango ndenge nini sengeli baye bana kotambola pour na district ya Lukunga baye bana ko bénéficier na ba adhésion ebele nyonso eleka ki vraiment kitoko cérémonie installation ya comité fédéral ya parti politique babengi Rassemblement pour une nouvelle société William Kabongo l'autre zaki na mililu minene ya installation
ya fédération officiellement na niveau ya parti nde toyaki na quartier Kindele na commune ya Mongafula oyo ezali moko ya ba commune ya district ya Lukunga nde toyaki kosala installation officielle ya bureau fédéral na onga moko nazali président fédéral oyo nazali kokumbela masolo na niveau ya mopanzi ya Lukunga et puis tolansaki message na ba jeune oyo balingi kokota na armée pona ko défendre mboka et puis ko remercier chef de l'état na lolenge oyo asili ko kanisa ba oyo ya biso ya quartier Kindele pona route ya réhabilitation ya route ya Kimwenza na gouvernement elongo mobimba topesi matondi mingi tozali ko se préparer muke pona baponami oyo ezali koya na 2023 en tant que parti politique tozui engagement ya kotia libaya na bacoin nyonso eza possible na République démocratique du Congo pona koyeba ndenge nini tokoki kopesa majorité parlementaire na mokonzi ya mboka oyo tobengi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyonso wana ezali kotalisa ke parti politique Rassemblement pour une nouvelle société ya mwana mboka Alafuele Bui Kalaba bango bazali kobongama pona élection ya 2023 bazali wana pe pona kotalisa soutien na bango na ndenge ya kosakana te epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présentation et un mouvement dynamique de musulmans pour le développement intégral paix état de droit dans la République démocratique du Congo et Salemaki week-end na siège na bango kuna na communauté islamique. Igor Tingi azalaki na compte info Ningala. Mouvement dynamique de musulmans pour le développement intégral paix état de droit en République démocratique du Congo. Présentation na yango esalemaki kitoko na présence ya batu ya ndenge na ndenge. Président provincial azwaki maloba pona kosala moya bienvenue. Occasion pona ye ya kosolana ba membre, c'est-à-dire bana nyonso ya communauté islamique pona o etali maponami o ezali koya kaka eloko moko esengeli basala basenrôler ebele, c'est-à-dire ba membre ya mouvement dynamique de musulmans pour le développement intégral paix état de droit bakende bongo na ba centre d'enrôlement soki bazali na posa ete ba soutenir vision ya mokonzi ya mboka. Na micro ya info Lingala, président Imam Mohamed Kongolo alobaki boui pona bakende ko s'enrôler massivement pona cette fois-ci tout le but ba élection surtout mais au 2023, la communauté islamique a plus de 14 millions. Il faut que nous députés, que nous soyons niveau union, kati na bango bazala ki pe na représentant ba imam oyo azanga kite ko pesa makanisi na ye. Les musulmans congolais les tozotika ba vite. Il y a une communauté na biso à travers un mouvement associatif nango. Honorable Louis Mwenze a expliqué que na bango le bien fondé et enrôlement potango ya maponami bakozala posa ko élire bat o bango balingi posimba ke mouvement dynamique de musulmans pour le développement intégral paix état de droit en République démocratique du Congo ba s'installa déjà dans 16 provinces. La religion boyebake esi et bandi déjà mokolo ya lelo le 20 décembre et aussi la bongo le 25 décembre botu nanga nini na cadre ya 25e anniversaire ya existence ya centre évangélique la parole éternelle extension la borne bandalo et kuma mkabongo pa pasteur Kaki Kasenda baza ko sala milulu ya kafuka fukuna Nadina Sona ba précision 25 ans parole éternelle. Hey, bana na nzambe boza malamu boyo kasango kitoko oyo na memeli bino impact de la présence de Dieu nde ezali thème ya milulu ya une semaine oyo centre évangélique la parole éternelle na bokambe ya pasteur Kalika Senda pa bongiseli bana na nzambe nyonso pona 25 ans existence ya etonga na bango oyo ekobanda du 20 au 25 décembre et pa wapi ekozala na de vacations na 9h ekozala bongo conférence pona basali na nzambe pe na 16h30 ekozala bongo session pona assemblée mobimba bokanisi esili non célébration 25 ans oyo ekozala accompagné na activité ya ndenge na ndenge totangi sortie évangélique kermesse sénète soirée de gala ba moment fort ya prière pe
kit spécial ya célébration biloko ya boye jamais nazanga na yango bobenga mibino nyonso koya kokumisa pe kogumbamela nzambe elongo na bana nyonso ya parole éternelle bandal na milulu kitoko oyo epai wapi basali na nzambe ya nguya bakodefile mpona koya koteya sango malamu ya Yesu Kristu. Botuna nini na oyo etali adresse bosimba na kanja pe na lolendo nyonso ke centre évangélique parole éternelle ezwami bongo na avenue Kalongo numéro 5 quartier GB référence Pont-Tamboué. Boyei bolamu ngana kozala ebongo yo kozanga teo. CAA zongisi bavol na ye à destination Kinshasa Mbandaka pe Kinshasa Kindu Kinshasa. Olanda reportage o elongo na Nadine Asona. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya bavol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays. Agence de voyage Eric Travel, Longo la Mwana Mboka Eric Mwamba, Baza Kosunga ba Congolais na Makambo Etali voyage. Reportage. Freedom. Freedom. Oh mitungisa maki mingi pona kobima banda ya mboka bana ya Kinshasa ya République démocratique du Congo balia yo bambongo ya ndenge na ba agence ya pambala tisiko oyo ozali kovanda kaka na Kinshasa mbongo na yo ekenda na mai komitungisa mana yo lisusu teo tikana betela yo lisolo ya agence de voyage ya sur awa eratakate le boss le jeune lion moto oyo amikotisa na masolo ya voyage ye oyo le boss ADG Eric Mwamba ya agence Eric Travel bakisele lisusu ambassadeur ya développement agence de voyage Eric Travel emesana na masolo ya voyage pona kosunga bandeko na ye ba congolais oyo baza komitungisama na masolo oyo etali voyage awa ozana posa ya kokende na Chypre pona ko poursuivre ba études na yo kobeta tour na Dubai kokende na Afrique du Sud Égypte masolo ya Express Canada États-Unis ba pays Schengen pe misusu awa na Eric Travel et ratakate awa soki oye tikana betelo lisolo ba service o nyonso ozana posa na yango na agence Eric Travel okozwa yango na pete ndeko awa eratakate ye moko ADG Eric Mwamba akolandela yo masolo ti okokende awa na agence Eric Travel sur prise en charge eza bongo assuré wana kutu biakoloba eza lisusu te na Eric Travel zala na yo à l'aise oye o voyage na yo déjà zwa ba adresse oyo na 11e rue Limete mosika te na INPP agence Eric Travel ezali wana bino bana ya changu bokende en face ya entrée Kimbuta Eric Travel na ngambu ya Masina oza bongo na funa baza bongo na deux adresses ya liboso en diagonale ya district de la police juste avant arrêt Kingabwa deuxième adresse pene ya place des artistes tala na ngambu côté ya station Ingène otuni Eric Travel bakolakisa yo bongo bino bana ya Lukunga na Kitambo magasin pene ya Facebook na Eric Travel okeyo komona mboka nyonso oyo lingi pe
oza na posa na yango ya kosamba ezate. ADG Eric Mwamba confirmé na masolo etali voyage batikela yo bakomela pema. Poto malora pour la balle na bino ezabongo Protivap. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mni mo ezole la makasi mo ezole kanti la balabala. Yeka boy alia na pasi mwana oyo. Mwana ko alia la pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekole linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli bali ya potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po alia potopoto Protivap. Bina kuna timakate. Aha! Bitsonya zoto bina data ba bébé. Toke baya bayango chante kitoko ntoto makachi. Mboka mobimba. Echita ingiyo. Ha! Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Bozala qui est belle pour la Kolanda Info Lingala journal ya peu pour na peu bosepela qui n'en ça merci na Igor Tingi azaki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel Nadine Sona Jadine Malembe supervision et mama qui est pas héritier Mapindemi montage azaki bongo ya Christian Kange Beningala bino de psani rendez-vous Mikolo Zaliko ya au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokonzi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureuse du pays.